Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente ba émission na biso oyo tomesana kolobela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini tournée ya mama Olive Lembe elekaki na Équateur, pe ndenge nini mama Olive Lembe asali conclusion na ye na oyo nyonso tu esilaki koleka ntango akendeki kuna na Équateur. Bandeko babolingo tolobaka na bino ntango nyonso ete mboka na biso RDC to la République démocratique du Congo toyebi ete mboka na biso ba problème oyo ezwi ya ebele tozali lisusu te bato oyo ya kotikalanga kaka na ba discours pe ba discours yango ba elema ya malonga ezali komonana te. Yango na ntango biso tomonaka ba congolais mosusu balobaka ete président Joseph Kabila apesaka discours te alobaka te, mais bandeko soki totali malamu ba discours oyo Mobutu asa beta na oyo bato ya deuxième république babeta soki toye kosangisa susu na ntango ezalaki ya époque coloniale boyebi teke toyoka mingi mpe matoyi esala biso pasi biso kutu bandeko babolingo toza kutu na besoin teke président yanga kaka telemaka po lelo discours ale biso na tokeye ya bandi alobi te toza na besoin nde ya bakimo na meso ndenge Joseph Kabila aza kosala lelo po système na bino boreklamaka bolobaka ete président Joseph Kabila asalaka discours te ye mosala na ye kaka vandi bo discours eyalaka te mais badiscours wana yango nde ezalaki bambata oyo bobeta biso pendant 32 ans bobosani yango nani yango yebi teke na nzela ya badiscours bandeko bapoza bamabanga partout oyo ndenge ezalaka komona bayeba bio tokotiela bino pont boyambi mokonzi bobini ele nsima zwi mwa libanga apose bazwi mpe bamasanga babwaki balobi ete na koleka mikoleko ya na kotinda bato mpo basala misala akenda soki okei na Congo bandeko bamabanga etikala kaka neti bilembo. Mais lelo Joseph Kabila ntango aye tala ndenge Joseph Kabila akomi kometre yango a pratique bandeko oyebi tokoki koloba na biso tokoki koganga tokoki koloba n'importe quoi mais tolobaka yango ntango nyonso ete Joseph Kabila azali phénomène ye na mama Olive Lembe Kabila baza ba phénomène bandeko oyebi ata ndenge balobaka ete non baza na Congo kuna esika bazali na baza koyiba mbongo ya mboka nga kutu soki na tali malamu nakoki kokotela yango mpe doute mpona nini po ete toza komona ete bamilliard to bamillion ya bambongo oyo ezali kobima mpona kobongisa banzela mpona kosala bamakambo ebele mais bino na ntango ya deuxième république boprefereki kosombela ba deuxième bureau na bino bandako na bapoto
kotondisa bacompte na bino alors que peuple azalaki kokufa nzala. Lelo eloko ezali kokamwisa bandeko kaka bato oyo bamonisaka peuple pasi, kaka bato oyo bazalaki kobenga bapeuple na ntango ya deuxième république babete, kaka bato oyo banyokolaka peuple na systeme ya bana ya lelo na poto awa eloko ekamwisaka biso bakoma badonneur de leçon, bakoma nde sikoyo koenseigner biso ndenge nini mboka ekoki kokende po ete mboka ebima na bowumbu. Bakongolais Congolais après avoir asali 32 ans abomi ndeko na ye, abomi mboka, anyokoli bapeuple, bafonctionnaire impayé bambula na bambula, tango baye balandi ye mbangu bakimia na poto baye kovanda. Lelo nde bango bakomi baprofesseur oyo bazali kolakisa biso bacongolais ndenge nini na Congo batu bakoki kobanda kolia 3 fois par jour, alors que tango biso tozalaki na Congo bandeko pendant 32 ans wana totikala tango mona basala ba œuvre wana te. Lelo bakomi koyebisa na batu ke bobunda po ete Congo ezali mboka oyo eza na richesse, ba classe bana bakoki kobanda kofuta te. Mais oui, Congo ezali mboka oyo ezali riche, ba classe ya bana bakoki kobanda kofuta te. E bongo bino bofutisaka biso yango pendant 32 ans pona nini soki boyebaki bongo? Po ete lelo kutu Joseph Kabila soki totali malamu bozomona ndenge ya moko kote mosusu barebele banini kote ya est bazoli kolinga neti kowelela koyiba barichesse ya Congo. Mais bino bozalaki na yango nyonso na maboko bandeko, mboka ezalaki ya kokufa. Yango nde tolobaka bandeko, tala kaka bilongi ya bato nyonso tu balobaka malamu. Soko otali kaka bilongi na bango oza komona haine na kati, jalousie na kati, oza komona kaka ete envie etondi bango. Baza kaka na idée ke bazonga na Congo ndenge bazalaka liboso, basa kampare lisusu na richesse ya Congo po ete basasa. Bandeko babolingo bayebaka mokonzi ya mboka oyo alingi peuple na bageste ndenge tozali komona oyo mama Olive Lembe auti kosala na Équateur. Tala mama Olive Lembe auti Kinshasa, mais na tamo keka ko ake na Équateur makambo oyo mama Olive Lembe ndenge asali na ndenge asololi na bana Équateur na ndenge azali kutana na bango bandeko elekeli bango mbala ya liboso première dame na Congo akei na Équateur na bandako ya mabele, bandako kuti ya tina te, esika ya mwa famille moko ya bapigme babandaki kovanda. Mama Olive Lembe akoteli pigme wana tina kati bandeko, ekomi neti tango Jésus akotaka na ndako soki ya Lazare soki oyo moto oyo Jésus akendeka na ndako na ye bandeko bolimbisa na bosani kombo na ye oyo Jésus alobaki ete kita soki Zaché oyo ayebisaki kita na kolia na ndako na oyo Jésus akendeki ti na ndako na ye oyo bato nyonso tu bakamwaka bandibaka te. Eloko mama Olive Lembe asali bandeko, soki mama Olive Lembe kutu awuti a partir ya Kinshasa po akende ti na Équateur akende kokutana na bapeuple azala na bango fara basolola, azwa bango lokola bakamarade boye baza kosolola koyeba babesoin na bango. E bongo na deuxième république bakonzi oyo babandaki kovanda kuna na Équateur na Guado oyo bazalaki kuta 0 mètre na bato yango, me batikalaka ta kosepelisa bango te ata mokolo moko. Soki otali bato Équateur ndenge bazalaki bandeko yango na il faut kobondela na Nzambe po ete baprojet ya Joseph Kabila ekende liboso Équateur wana 5 chantier kota babanda deja koentame bamisala bandeko. Ngai moko ndenge na koyebisa bino bandeko, soki nazali koloba boye nazali na esengo na motema po lelo nakomi koloba ete Nzambe merci po ete lelo biso pe bato ya Équateur Nzambe a touché motema ya bakonzi po ete bamekana nokotalaka na biso bandeko. Tozalaka biso nde moto tosimbaka bokonzi na ntango ya deuxième république, mais banegligeaka biso na ndenge ya kosakana te. Alors ntango bolobaka ete mwana mboka
ntango wana boyebaki bapasi na biso te bandeko ngai nazali koyebisa bino ya solo mama Rosalie nazali kokosa bino te lelo soki okende Équateur eza na bakwe mosusu bato balalaka likolo ya nzete bato mosusu basala ndako na bango pembeni ya mai bandeko heureusement ke nzambe alingi kongo mingi bafleuve na biso oyo esalaka mbonge te po ete ebomaka bato mais sinon soki otali ndenge bato balalaka tout autour ya bamai wana mpe batonga bandako likolo ya mai bandeko eza bariske eske bango bato balobaki ete baza koloba lelo na poto ete tozali na mbongo ebele kongo ezali na mbongo tokoki kozala na bapauvre te eske bamonaki bapauvre wana te pendant 32 ans eloko nini ezalaki po ete ndenge bazalaki wana bango moko mpe batonga banzela batongi banzela te basali eloko te mais lelo oyo bakomi kolakisa biso ete bango nde bazali baprofesseur badonneur de leçons tala mama Olive Lembe mama ya mayele eloko nini asali ezalaki kaka na bato babengaka bango baambrouillère oyo bazalaka pembeni ya président mpona kokosakosa okomona koya président yo ndenge oza wana te omoni ke kote wana eza Équateur tala kaka bato wana bopesa biso kaka mbongo pesa biso kaka mbongo biso moko tokokende po tokende kosala makambo bapropagande kote kuna banini yo kokende te tala kaka kote wana mais mama Olive alobi te ebongi malamu na biyoka boye ifo kosala attention mama Olive Lembe alobi ngai moko ifo na tente aventure oyo natala soki ezali ya solo bandeko mama Olive Lembe makolo mibale na kati ya Équateur ba akiti ya mobimba ye moko atamboli meme na makolo tala ndenge bana Équateur bayambi ye bandeko na yebi ete opposant congolais bandeko beta tolo baza ya kolela wana poto somo pe mosusu balobi eloko nini esali ete mama wana bayamba ye boye ye moko mama Olive Lembe kuta lobi bato mosusu bakoloba ete yo corruption est-ce que bato nyonso to babimaki na libanda bakorrompre bango bandeko toyebisaki bino ete mama Olive Lembe na Joseph Kabila bazali ya nzambe po ete mbolamu oyo mama Olive Lembe aza kosala na peuple ntango peuple azali na esengo peuple aza kobwaka mabolongo kobondela mpo na ye wana ezali lupemba plis bandeko bolinga te wana ezali chance ya mama Olive Lembe oyo nzambe apesi ye bandeko mama Olive Lembe Kabila azali penza première dame oyo asurprendre bato ebele na mboka na biso bandeko biso bakongolais totikalaka kaka na baideke mpo mona première dame il faut kosala yango na ndenge ya baaudience mpo na kopesa ye kutu mbote wana ezali grand magie ezali magie munene wana kutu mpo na kopesa mbote grand likambo yango wana te bandeko mpona oyo mama Olive Lembe azali kosala ezali magie te me ezali likambo kaka oyo motema soki ozali na motema ya malamu okosala yango bandeko mama Olive Lembe azali penza na motema ya bomama eloko nakumisaka nzambe nalobaka ete nzambe asala likambo oyo na ndenge ya par hasard te alukela biso une première dame moko oyo apasa mpe vie moko ya pasi oyo ayebi ndenge nini vie ya pasi ezali mpo lelo ntango akomi na esika wana ayeba mpe ndenge nini ya kokabola lipa na baninga bandeko mama Olive Lembe abosanaka baracine na ye te ata ndenge akoma mokonzi abosanaka te bandeko boyebi ete na ntango ya deuxième république ezalaka komona ta congolais moko boye musufra okomona soki azalaki kaka na mwa circuit na ye bato circuit na ntango ya deuxième république wana bazwi bapistone ye okomona ntango mosusu oyo bapesi ye poste oyo député oyo boye bandeko source na ye esika awutaki ezala azalaki mwana kimbanseke banini ekomi pomo na ye ekomi difficile akomi kaka moto oyo okomona na kati ya Mercedes na nsima Mercedes
filmé okomona ye kutu te abosani meme na esika azalaki kovanda akomaka kutu ata wana te mais mama Olive Lembe biloko azali kosala aye moment donné bandeko nga moko mama Rosalie nazalaka soki na vandi na tali nalingaka na comprendre eloko ezalaka na kati ya mama wana mais ezali pasi mpo comprendre yango mpo nini eza neti sekele ya liwa mpo liwa ndenge surprenant bato ndenge ezwaka bato mingi bavandaka barezonaka mpo batrouve solution na yango bakomprenaka te ndenge moko makambo mama Olive Lembe aza kosala bato ebele bavanda babeta boule mais ti lelo moto azwela yango solution aza te yango na tellement toluki tozwi solution te tobwakeli ye kaka tolobi non c'est une première dame congolaise phénomène donc yena les reis baza baphénomène bandeko ba bolingo nakoyebisa bino eloko moko elingi koloba teke soki ntango mosusu ndenge mama Olive Lembe azali kosala bamakambo oyo ezali babiloko moko tozwa yango lokola par hasard ezali par hasard te bandeko ezali babiloko moko oyo nzambe aza kolakisa biso bilembo mpe na babiloko mama Olive Lembe asalaka nzambe alobelaka biso indirectement mpona koloba ete botala esika bowutaki mpe botala ndenge nini esika bozali kokende mpe botala kolela na bino bolelaki na ntango ya deuxième république botala sikoyo makonzi oyo bino bobandaki komona ete ezali pasi mpona komona bango pasi mpona kosimba bango na maboko tala na tieli bino oyo azali pembeni na bino azali prêt to première dame azali prête ya kokoma même pembeni na bino mpona kosolola na bino mpe mpona koyoka badoléance na bino bandeko nzambe akumisama me ngai nalobaka yango bandeko babolingo nazalaka na kondima nalobaka yango ete nzambe ye nde ayebi plan nini oyo abombi na kati ya mama Olive Lembe mpe Lerès Joseph Kabila bandeko bino boza komona yango na Congo lelo na bumbu biso toyebaki bumbu ezalaki soki ozokende na bumbu mituka ekotaka te il faut kita obandi kobeta makolo zelo ya ndenge wana bandeko boyebi combien de personnes bakota mayanzi combien de personnes misapi ya makolo emeba mpona kaka na ntango wana bazomona yango danger mpona kotiela bato makadam na kati ya bumbu mais lelo Joseph Kabila akomi kotalisa biso bamakambo mpona koloba ete bandeko oyo nyonso babandeko oyebisa bino ete ezali impossible ezali na yango possible yango wana biso topesi lisusu les reis kombo papa possible à part les reis tobakiseli ye kombo tokomi kobenga ye papa possible po ete makambo ezalaki impossible epai ya bato ya deuxième république ye aza kokomisa yango possible bandeko oyebi ntina nini tobambi ye mpenza kombo ya papa possible mpo na nini boyebi ndako oyo tobandaka kobenga samka tobandaki mpe kokende kosukola wana na pembeni ndako wana ebebaka babelge batonga yango kala bakonzi ya deuxième république baye kokosa biso oyo batindaka baingénieur soki mpe baingénieur ya wapi balobi nini mai etonda na se moye batonga yango eza te sino te ekodinda bandeko tala lelo baza kobeta hôpital du cinquantenaire eloko evwandi bijou bandeko yango na tolobi ete ta likambo bato ya deuxième république balobaki ezalaki impossible les reis Joseph Kabila akomisi yango possible yango na tobengi ye papa possible phénomène deux fois te bino bozanga koloba kaka tomoni nanu place apesi na discours te tolingi apesaka discours bino bomoni ye moto ya bilobaloba bino bomoni ye moto apesaka bato bapromese sans a réaliser yango Joseph Kabila aza korespecte quand même peuple na ye alingi kopesa bapeuple bapromese ezanga ntina te ye azalaka mosala esalami apres abimi aye koloba
bino mokanisi ete ye yaka po banda koloba n'importe quoi. Non, aza quand même moto oyo alingi ko se respecter vis-à-vis ya ba peuple na ye. Soki likambo ezali A alobeli bino A, soki ezali B alobi B, soki ko salama alobi ko salama, soki pe ko salama te alobi te toza ko luka makoki kala tete ko bunda po ete to sala yango. Voilà, président la kaboy. Allez on attend la deuxième république bande kotonio kwama. On komona ta likambo ko salama te mais pona ko salama tu plaisir kanga po soki ba luka ndenge nini ya ko luka ba voix na ba élection. On komona ba ko bengisa bato na moi makasi ba buki bino bana nubo. Bobuki baloketu botoki sima discours bani nye bomba na sopa na silisa bandeko on dirait likambo ya malonga tango pe discours yango eko banda bandeko ba promesse donc ba discours na bango ezali kaka soki esili ba pesi bino mukongo esili lisole sukeli kaka wana bandeko makambo nazolomba na bino nazali kokosa te na yebi po ete nazali mwana oyo nabotami lelo te nasali quand même bambula ebele na kati ya Congo pe nazali moto oyo asali mwa bambula na pouvoir ya deuxième république na yebi ba makambo ebele bandeko te nzamba kumisama komona ete mama Olive lelo nzamba atindeli biso ye te nzambe zwa lokumu papa oje na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ngai na koyebisa bino ete ya solo penza makambo yo nyonso oyo tango ya deuxième république oyo bayebisaki biso ete ezali impossible. Lelo le reis a komisi yango possible na misu na biso. Pe esika oyo na tango deuxième république oyo tobande komona ete première dame akoki kokota te, première dame akoki koleka te, pe première dame akoki kovanda esika moko boye na batu pamba te ya ba basse classe ke esika moko po basololaka. Lelo bakomisi yango possible. Yango na topesi bango kombo papa Joseph Kabila le reis topesi kombo papa possible. Maman Olive Lembe la première dame topesi epe kombo maman possible. Parce que makambo ezalaki impossible na kati na tango deuxième république bango lelo bakomisi yango possible. Nzamba kumisama te toye komona yango siko bandeko soki lelo baza koyina Joseph Kabila pe kolukela ye ba raison koyina même maman Olive Lembe c'est que za kolakisa grandeur ya niveau oyo nzamba a élevé bango parce que ndeko babwaka kaka libanga na manga oyo ezali kotela yo so mona manga ya mobesu batu batondi ebele na se baza kowelela po babuka yango babambaka yango mabanga babambaka kaka libanga na manga oyo ya kotela. Yangana tozali koloba bandeko maman Olive Lembe azali phénomène biloko maman Olive Lembe asali ya kokende na Équateur boyebi bamibali boni oyo bakota malili babanga oyo bayebike na Équateur kuna bato kuna lokola baperda bokonzi donc bazalaka na kanda banini mais akei kuna ke ko maîtriser terrain. Non des fois te maman Rosalie oyebike na lela geste moko maman Olive Lembe asalaka soka tomboli loboko bo apesi mbote abeti siko na motema eloko wana na lelango fort des fois te bon na tango oyo bandeko babolingo po topemisa nanu mwa moke tokota nanu toyoka oyo maman Olive Lembe ye moko alobaki na suka na conclusion na ye asalaki na voyage oyo asalaki na Équateur boyoka conclusion na ye vraiment toye komona ete mingi oyo bazalaka tout autour ya président Joseph Kabila ebele bazalaka na bango ba flatteur pe ebele ndenge baza wana bakosaka ye balingaka kotia na erreur yango na non maman Olive Lembe non en tout cas bambote mingi vraiment na peso même ata bambote na ndenge ya biso ba jeune mangro koto maman mangro koto parce que eloko sali deux fois te au faire tomber Équateur. Oh non, eloko wana kutu tala bozo mona te ke nzamba na kisi grandeur ya likambo moko ya munene
Et là, on a battu mingi babande ko penser tam que Joseph Kabila soka keinde ko sala mabongo. Mais tala sikoyo, Joseph Kabila testé na nous maman Olive Lembe. Tanga lobi bon maman abi madame yo kende nan. Tanga keibo oh Équateur ningani. Équateur ningani bandeko. Koka moi deux fois te. Ah non, maman Olive Lembe. Nzambe asimbi bino. Continuez kaka boye maman. Continuez kaka boye nazali ko yebisa bino continuez kaka boye po ete biso moko na 8000 km. To suite au moni déjà étoile ngo se peli. Yo kanisi ba onyo su bazali ko benga ba komba to makelelo baza ko sala. Baza ko sala yango pamba te po meme ba fonganga na bango. Oyo ba bengisaki na Équateur ba yaki na poto. Bango moko ba lobi ke mon cher tozo yebisa bino ete tango tozo sala ba biloko na biso. Tozo mona ete na kati ya nzungu esika biso to bande ko tala po ete to mona soki to ko zwa bango ndeni tozo mona ete étoile ezopela pe moto ezopela tozo koka bango te. Esika bato opposition bazalaki maya miso kiti mais boye ba yango ete mama Olive Lembe azali ya Nzambe mais to tala nanu babilili oyo ndenge nini mama Olive Lembe a répondaki na ba journaliste la question moko pamba o batunaki vraiment non défaté maman Olive Lembe lobi ete oh kokende kunate ndenge babande ko kosa président kokende kunate po tala kaka bato na bo maman Olive Lembe lobi ye moko akei pe amoni donc bato Équateur bazana bango na problème te pe atie bango abi bosuki défaté tala bande ko ba bolingo oyebi tozo yebisa bino ya solo tozolo bayango ya solo bandeko bato bazali pembeni ya président Joseph Kabila oyo baza ko lia bambongo na ya ebele oyo baza ko kosa bango nde mutu baza ko boma ye olie kutu nga na lobaka biso ba oyo kutu mutu toza ko pesa ba information ya boye nde toza ko loba boye toza ko toka pe ko tombola mbongo to préférer kutu ke bambongo ya lereisi biso to lia ka yango ke bato ba yaka na masolo lokuta omoni soko kei kuna bato wana bazalaka boni tala maman Olive Lembe bon mon nenga uti ko sala œuvre est-ce que bato Équateur ba sala mabe kutu Équateur ba leli kutu ah mingi bakomi ko tuna mais oye wapi papa ah non no ko wana na leli yango fort ne fote na sengi na technique bo tshela biso nanu babilili po ete makambo yo esi matin zete ya baoba deux fois te ba image s'il vous plaît. Quelque chose vient de se passer dans la province d'Équateur avec la présence de Olive Lembe Kabange, première dame de la République. Oyo Agnataki Mabele ya Ekanga Ngenge, ville ya Mbandaka avec un pacte na idéologie. Botala awa tango mama Olive akitaki na Mbandaka, ndenge nini ba yamaki ye d'abord na gouverneur Bayende. Oyo azalaki pembeni ya mama Janine Mabunda, oyo azako bunda pona Équateur. Et puis kolongwa wana bazui tsela mbala moko cortège koti na kati ya ville ya Mbandaka botala bino moko effet Olive Lembe partout mama za kotambola baza kotelemisa ye aza kokita azopesa mbote asali quelques danses ya etubele akoti pe a continuer avec impact na idéologie tala cortège nenge ye tina esika oyo azwaki maloba akolobake Joseph Kabila Kabange nde mutu atindi ye moko aya awa na Équateur ko représenter ye avec impact na idéologie et bongo lobi nango e ngai ye mama Olive nzoka azaki na programme ya mama libongo botala awa mama Olive akiti na libongo kotala ba basi oyo ya ba pêcheur ndenge atalaka ba mali popula na kata vila Kinshasa kolongwa longwe wana e ngai ye mbala moko awa na epe Mbandaka epai wapi bana bakotanga na ba conditions difficiles et bongo awa na centre féminin ma Mobutu e ngai ye 200 orphelins bazali awa mama Olive apesi bango biloko pe a rendre hommage na Marie Antoinette Mobutu na musala munene oyo asali kolongwa longo wana mbala moko na hôpital de référence ya Wangata epai wapi mingi atali ba mama ba malade bato bakangama mikolo na mikolo pe mama Olive ndenge mesana asali geste avec impact na idéologie et bongo awa ezali bongo institut technique de Mbandaka oyo mama Olive aza kotonga e kozala na internat pe bilenge basi na mibali ya Congo momba bakoya koyekola musala awa avec impact na idéologie
kasi ntango awuti awa likambo moko ya kokamwa esalami mpo pembeni ya ekolo mama Olive aza kotonga pigme moko afandaka wana mama Olive mpo tala eloko asali akei akotelela ndako badevelope na monoko ya bakipigme asuki kaka wana te akoti mpe na homme de viere oyo kosunga bambiaka bapersone ya 3e âge bino moko boyebi attachement ya mama Olive na bampaka mpe bana mike ndenge nini atenaka yango a cœur nyonso esilaki na soirée monene oyo gouverneur ya Équateur baende na gouvernement na banotabilité surtout basalaki na honneur ya première dame mpe esalamaki avec impact ya idéologie tala séjour ya mama Olive Lembe Kabange na Équateur eza ko continuer et puis toujours proche na population ye moko akoyoka batu communauté association moko pour apporter solution peut soulager misère à la population na biso présence ya mama Olive na Équateur ezali kolakisa attachement à Joseph Kabila na masolo tali reconstruction à Équateur dossier à suivre jour il y a première dame de la République mama Olive Lembe Kabange eza ko continuer avec un pacte na idéologie ya kosakanate moi si un chef de l'État ye moko anyati babele ya Équateur na bokasi ya mobali na ye oyo atindeli yeba na Équateur ekanga ngenge po bayeba bolingo nini na attachement nini Joseph Kabila aza na bango na yango botala awa mwa bato ya mokio ya kitoko ya beauté oyo ya jolibilité oyo kombo na yango MB ville de Mbandaka ndenge eza kopuska na pembeni epuis na kati na yango tala mopaya monene yoyo akiteli bana boyende na kati avec impact na idéologie mama Olive Lembe Kabange ndenge pasteur bwana lobaka na ba charisme belé première dame de la République anyataki avec impact na idéologie botala bana ya boyende ville ndenge baza ko accompagner ye boyo kabilo moko Mama Olive Lembe azali ya nzambe eza komonana na comportement na bizali na humilité yemoko avec population ya mboka en tant que maman ya ba congolais nyonso na boende ezalaki impact na idéologie témoin gouverneur baende na ba notable nyonso tout ya ville ya boende na Équateur ndenge boza komona na bilili séjour ya mama Olive esalami avec impact na idéologie awa na kati ya boende image oyo boza komona te eza ko ya noir et blanc qui a dit que ya boende bakozala incapable kozwa cameraman atako caméra ngo eza ya 1927 mais image ya noir et blanc yango ekomi na Kinshasa pe bomoni po TV za radio te terrible formation to pe abotama sans esika ya kosala besoin avant matana avion pour la ville province ya Kinshasa asangisaki presse mobimba na Mbandaka na Équateur Jimmy Mukendi azaki wana pour na compte ya lingala facile maman Olive au sali séjour il y a une semaine et demie na Équateur tolmito ye bakaka ce qui impressionné ni oyo yo tikani nango na ba équatorien par rapport ya accueil ba réserve kiyo au-delà ya oyo nyonso toyokaka sur province oyo par rapport ya yo na molongali na yo bolingo basombaka yango te mpe bolingo ezalaka te sans preuve na makambo nyonso oyo olobi wana nayebi par exemple que bato baloba non bapesaka bambongo mais d'après bino nyonso ndenge tovandi awa est-ce que eza possible osomba bato nyonso oyo bino bomonaki est-ce que nani wana aza na makoki ya kopesa mbongo na bato nyonso ndenge tomonaki eza possible te wana akei wana ndenge nga namonelaki yango elingi koloba tout simplement que bato ya Équateur balingi biso mais kasi eza mpona koprouve eloko oyo ya biso tokomi na ntango ya reconstruction soki nakomi esika kaka bisika wana nzela wana oyo bango baotambola ngai mpe kaka nzela wana nde nazoleka nde naza na fungola ya porte ya Équateur
na banzete bazwi penza likofi spirituel pour makambo ebele salemi ba avènement na démocratie ba misala malgré ba bâton dans les roues malgré ba rumeur malgré ba diffamation makambo nyonso wana ebele avant kutungana ya na kobomba yango te pe na profiter na question na yo oyo pe na ba caméra na bino ezala mbala suka bino batu boyaka koyebisa biso na matoi non kokende kuna te oh voilà et voici il faut nanu kotinda tel te bana Équateur bayokisi bino soni donc sans résistance. Équateur bandeko babolingo na banzi bino moko bouti komona ndenge nini mama Olive Lembe auti koloba pe bomoni ndenge nini ba œuvre o auti kosala na Équateur mbala ya liboso première dame na passage na ye amoni ndako ya pigme bandeko batu ya zamba me mama Olive Lembe ndimi kokota na kati ya ndako wana po ete azali kolakisa importance ya peuple. Ah bandeko nzambe pambola mamo susu ya mingi pambola mamo ya mingi bandeko webi na tango ya deuxième république o ezalaki okomona soki mokonzi ya koleka place oyo ndenge mama Olive Lembe bomoni asali ba nini na ye wana soki mokonzi ya koya wana bandeko okomona bazwi bino ba peuple musika onini mutu kuta poma esika wana te to bande komona même na deuxième république bandeko ndenge basalaka biso ah tonyokwami tonyokwama vraiment nzambe merci to bimi na munoko ngando to bimi na munoko ngando merci bandeko boyebi ete ndenge ezalaka na ntango ya deuxième république okomona un ministre pamba soki ayebika okende kotala deuxième bureau na eta mosusu na kote ya bandal oyebi nde babandaki kosala okomona soki ekomi butu ministre wana ye bato SNEL bakati déjà courant parti wana nyonso okomona soki ye ale mpo akota malamu tala ndenge bazalaki kosala tala lelo mama Olive Lembe na Joseph Kabila bino mosusu bomona président na biso Joseph Kabila na mama Olive Lembe baza kokende quelque part balobi kote na toza kokende bakata courant mpo biso toza koya jamais balingi transparence bandeko naza koyebisa bino ya solo yo moto gangaka yo moto lobaka n'importe quoi koganga na yo ozali tozo ganga na kati ya désert naza koyebisa bino ya solo mama Olive Lembe na Joseph Kabila bazali bato oyo loboko ya Nzambe esimbi bango avant ya kotouche bango bunda nanu na Nzambe avant ya kotouche bango bunda nanu na Nzambe soko bundisi Nzambe oganye Nzambe nde wana nde olongi pe ozwi bango bandeko babolingo toza koyebisa bino ya solo mama Olive Lembe azali mama phénomène les Reis azali papa phénomène les deux baza ba phénomène deux fois te pe Joseph Kabila azali papa possible esika oyo bakonzi ya deuxième république balobaka na biso ete makambo oyo bozwa kosenga biso ezali impossible lelo Joseph Kabila les Reis akomisi yango possible donc papa possible
ndenge moko pe maman Olive Lembe esika oyo ba ex première dame ya Congo balobaki ete biso toboko koma na ba quartier oyo ya ba bola te biso toboko sala ba makambo moko neti ba bola te mais ye akiti amikiti seti na niveau wana alakisi biso ete ye akoki kosolola na ba bola ye akoki kolia pe na ba bola deux fois te yango na tobengi ye mama possible bandeko toza koyebisa bino ya solo boyebaka yango ete yo moto ozali kokritike maman Olive Lembe yo moto ozali kokritike président Joseph Kabila oza neti komilukela malheur na vie na yo sans ke omiyeba boyebi tina parce que mokolo oyo biso ba peuple congolais na ntango ya deuxième république ntango tobwakaka mabolongo na se toleli epa nzambe elongolela biso mobutu oyo nzambe ayokaki mpe nzambe arealize yango mpe nzambe moko apesi biso bango yo sikoyo ye obandi kofinga ndeko epai ya nzambe batikaka temps okoki koloba na yo nyonso tolingi me nzambe atikelaka bato temps yango wana vraiment tozali kofélicite maman Olive Lembe Kabila na mobembo na ye oyo asalaki na Équateur est tombé sans résistance yango tolobi ete ozali phénomène pe okotika la phénomène les raïs te deux fois te et bon autant que tu es pas maman Olive Lembe mangokoto maman mangokoto donc yo penza olakisi ke ozali makasi voilà oyo mboka na biso lelo tokomi komona ete chef de l'état za kosala quelque chose maman présidente pas za kosala quelque chose omoni ete ndenge balobaka ete liboko moko ekoka kolongola silite maboko mibale nde ekoki kolongola silite tala deux personnes basimbani baza kokende liboso alors bakolonga nzambe asi alongisi bino bobanga eloko te nzambe asi alongisi bino vraiment ezali kitoko mingi pe esengo na tango oyo nazongiseli yo mama Rosalie maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela nga lisusu maloba ndenge kaka tolobi ete les raïs Joseph Kabila à partir ya lelo bandeko kombo na ye ya sika papa possible esika oyo bamakambo oyo na deuxième république bayebisaki biso te bandeko ezali impossible ekoki kozala possible te ye akomisi yango possible bandeko tala esika beti bijou ya kitoko ya hôpital ya cinquantenaire bandeko na ntango ya deuxième république oyo baingénieur bakendeki balobi ete moyen batonga te mpo ete ndako wana ekodinda vraiment na banzi ete ngbanda esika azalaka ayokaka soni mpenza soni ya kosangana te bandeko Joseph Kabila non aza phénomène maman Olive Lembe phénomène bango nde epesi eloko mosusu bandeko biso tozali na besoin ya Congo oyo moto nyonso aza kosala tala président aza kosala mama présidente pe azali kosala soki président atelemi mama présidente pa telemi ndenge nini mboka na biso ekokende liboso te bandeko vraiment nakumisi nzambe ndenge lelo mama Olive Lembe comprendre ke bato oyo mosusu pe bazali kopusa na pembeni ya mobali na ye ezali kaka mpona koya kobetela ye bamasolo ya lokuta koyebisa ete président tala boye yo kosala boye tasala boye mais mama Olive Lembe alobi ete non ebongi malamu ntango baza koya kopesa banouvelle il faut biso moko tovérifiaka soki bozali kosala bongo mama Olive Lembe pe Joseph Kabila nazali koyebisa bino boko kende mosika pe peuple ya kolinga bino po mokolo ekozala ete ata likambo ya mabe ekomi peuple nde mutu akozala bouclier na bino po ete bato meme babomisa ke pe ya sona Mobutu ezalaki kaka bato oyo bayanga na bamasolo mon maréchal oyebi soki osali boyeboye Mobutu pe ye pe lokola alingaki na ye kovanda kaka kuna na Gwado aza kondimelaka bango bomoni yango na tozali koyebisa bino lokola deja ya José les raïs papa possible atimbeli deja bandongolo miso oyo tobengaka bango bakinsekwa oyo bayaka mpona koloba makambo ya lokuta baliaka mwa bambongo
ngai na sepeli mingi ndenge botimbeli bango bien avant wana bokomona communion na bino na peuple ekozala kitoko peuple akozala na esengo bino moko bobimelaka peuple fara po bato oyo ya kotinda wana okende place bosala bango nde sikoyo badegrene ndeko soki ozala na besoin ya mbongo epai ya président okoki koyebisa ye baproblème na yo mais koyaka te obanda kokosa président na nkombo ya peuple babiloko wana yango nde mute kwesaki exizai mpe mobutu akomaki na baproblème ya makasi na suka yango na peuple elingaki lisusu kosentir ye pete mpe alashaki ye me babiloko oyo ndenge mama Olive bazali kosala na Joseph Kabila ya fara na bapeuple yango nde ekosude bango lisusu ekopesa bango force ya kosakana te bino bato boza kolia kaka bambongo ya Joseph Kabila na masolo ya lokuta président talabo eza kopesa mawa to préféré kuta ta nazali kotombola mongongo mpe nazali koloba biso kutu na préféré ata biso bato ya radio Zoomel 1000 tolia ta mbongo wana bapesa ta biso baloba ete botokaki bolobaki bapesa ta biso ke bakende kopesa bino na bamasolo ya lokuta bino bato ya bwepe ntango eyindaka bino bato boponiokaka avant botiki président ye moko yanga na président atimbeli malamu président asali malamu ndenge nini atie peuple lokola ami na ye numéro 1 pe apesi confiance na peuple po peuple nde il faut kopesa ye nanu confiance toboyi te bozali pembeni ya président mais botika nde bamakambo ya kokosaka ye bino bozali bato moko boza kokosa ye apres ntango ekoyinda bino nde bato ya liboso boponiokaka mpona yango topesi mbote toremercie mama Olive Lembe na mosala kitoko asali nzambe apambola yo mpe toyebi ete nyonso tu ekoleka malamu nzambe asi apesi bino lupemba bandeko nakobakisa lisusu eloko moko lelo oyo babandi kosala deja enrôlement mpona makambo ya vote eloko ekamwisi bato esika baza kosala baenrôlement wana ata barepresentant ya IDPS bazali te ya baparti politique mosusu bazali te après lobilobi bakoloba nini Joseph Kabila a triché même na papa Etienne Tshisekedi ye moko akamwe alobi donc même bamembre ya IDPS baza wana te eloko moko te omoni nsima bango nde moto batambongo bayaka donc Joseph Kabila akosi batriché bozali te boza wapi il fallait bozala wana président IDPS aza koya mpona kosala enrôlement amoni ata représentant ya IDPS moko te mpona koyebisa bino ete boza na bino bairresponsable bino bato ya mwende bowambuyaka bato apre bokoya basa batriche mais tala sikoyo baenrôlement eza kosalama ata moto moko te eske ezalaka ndenge wana mpona komona ete bozali mpenza baincapable parce que basi baannonsaki balobaki ete enrôlement ekobanda date boye il fallait barepresentant na bino bazala wapi bango mpe lobilobi bokoya mpona koloba ete Joseph Kabila a triché wana kutu ko tokotala ata bino te po ete biso tozali nde na besoin ya baplan kitoko oyo ya José azali kosala mpona mboka na biso RDC bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na banzi ete bowuti kolanda ndenge nini toyuti kotalisa œuvre ya kitoko ya mama Olive Lembe mama possible oyo awuti kosala vraiment elekeli biso mpe tondimaki te bandeko mingi babeliki mpelekese na minute oyo ebele baopose ebele bakangami na kati na bachambre bazolela mai ya miso ezokita bazokamwa bazondima te ndenge nini mwana mwasi bakende koyamba ye bo na Équateur baengambe mibali babimi na babalabala mpona koyemba bandeko esali bato ebele kimpelekese vraiment mboka na biso nzambe kumisama opesi biso bakonzi mpenza ya malonga mais un jour boyebaka yango ete solution ekozwama na mboka na biso malembe molomolo nakoprofite mpe malamu mingi nakoprofite mpe mpona passe message ya ndeko oyo apesaki message na ye mpo na mama Olive Lembe ndeko oyo alobaki ete mpona makambo kaka etali bapasseport ndenge nini bazali konyokola bango ndeko wana alobaki ete
azali bango bazali bato oyo bazali ko soutenir makambo ya mabe pona Congo te bango bazali ko respecter kaka mibeko ya bato ya bakonzi ya mboka na ndenge bayebisaki bango ete basalisa ba passeport pe basalisaki ba passeport na bango pe ndeko wana tindaki maloba epai ya mama Olive Lembe Kabila pona koloba ete mama Olive Lembe yo zali mama ya bakongolais nyonso ebongi malamu otalela biso pe likambo oyo po ete tozali ko souffrir mingi awa na Allemagne ba perdre misala na bango mingi ndenge bazali wana bazwaki bibembe na bafamille na Congo moyen bakende eza te mpona kaka likambo ya bapasseport bato ebele bapasseport na bango na ambassade ya Congo na Allemagne na Berlin esali ba 8 mois ba inane bazwaka te bato ya ambassade kaka kopesa bango bapromese yango ndeko mwasi wana akomelaki biso po ete tomeka kotanga message na ye po ete toyebisa na mama Olive Lembe ameka nanu kotala likambo oyo mama Olive Lembe meka kosunga bana na yo ya Congo telemela likambo toyebi ete wana ezali domaine na yo te mais yo zali mama na kati ya famille akoki mpe kozwa solution soki likambo ezali na kati ya famille problème oyo bakongolais bazali kolela ezali problème oyo ekwei na kati ya famille po ete bakongolais ebele bakomi paralysé en Allemagne misala na bango eza kobeba moyen basala baactivité na bango ezali te po ete bato ya ambassade baparalysé bango parce que soi-disant circuit moko ebotami na kati ya ambassade ya Congo oyo bazali kozwa bambongo ya bakongolais olie basalela bango bademande ya bapasseport ndenge basengaki okomona bakoyebisa na moto ete 3 mois après 3 mois bakomi kobinisa yo bamisusu bakomi meme ntina ba inane yango na ndeko mwasi wana asengaki na mama Olive Lembe ameka nanu kosunga bandeko oyo bazali awa na République fédérale na Allemagne pona likambo etali bapasseport na bango pe biso nyonso tu toyebi ete bandeko wana baleli mingi mama Olive Lembe tala likambo toyebi ete ezali na domaine na yo te mais ndenge kaka Jésus alobaki na mama moko alobaki ete kondima na yo ebikisi yo pe kaka ndenge mokolo mosusu Jésus oko azali kosenga aide pa ya Jésus alobi na ye jamais bakoki kokamata biloko ya bana na bato bapesa na bambwa après mama na alobi mokonzi ata babiloko oyo pe ya bambwa mwa bamiete oyo koki kopesa yango pe ekoki kozala mwa quelque chose oyo nakoki pe kobénéficie po ete mbwa pe ntango azali kobénéficie biloko oyo mokonzi azali kopesa ye seke mbwa wana bazali kotenir pe compte na ye bandeko malgré nayebi ata liloba malamu bien te mais nabwaki quand même mwa loseba na oyo nayebi mais mokolo ezali pe nakobanda kodécortiquer bible yango bien ndenge kaka balobi totika ngonga na ngonga mais mpona kolakisa pe nayebi quand même ke eloko yango ezalaka pe ezalaka na kati ya biblia yango tosengi na mama Olive Lembe vraiment mama tala nano likambo ya congolais oyo bazali na Allemagne mpona bapasseport na bango ezalaka te moto asalisi passeport mbula mobimba de pas salisa pe afuta mbongo na ye azali en ordre vraiment tolinga pe kovaloriser lokumu ya mboka na biso meme awa na libanda olie ya meme na bapaya bakomi koloba ete ambassade ya Congo série eza te banini ezali kopesa pe kitoko te toyebi ete oyo ndeko mwasi asengi ezali na kati ya domaine na yo te mama Olive Lembe mais mama Olive Lembe ndeko mwasi alobi ete yo zali mama pe azali quand même na mwa liloba na kati na famille pona koloba pe likambo wana ekoki kozwa solution bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana na banzi ete ndeko mwasi tolekisi lisusu message na yo na ndenge tolekisaki yango avant pe na banzi ete mama Olive Lembe soki azwi message na yo nayebi ete ntango mosusu bokozwa solution na oyo etali bamakambo ya bapasseport na bino bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel Mail merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino
kozela na banzi te moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi te mbala ya nsima biso bokozwi na ndenge tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.